tonton Jeko non maman omoni nazabwe Rebo obimisi nzembo Ache pakataba Rebo obimisi nzembo Inos bipa bimisaki Gezi pa yembela Anita Mourabu pa yembela Gezi makamneus nengezo leka Nabi gouvele Gaulois na yoka lisuba biloko te na télévision Tracy Eleza tozana ba date eza liboso tosana musala Trésor Congolo nga za père spirituel ba Gaulois tosana musala o eza très important Oyo agoluka a déclenché guerre Nesikoyo toko déclencher guerre moko o nga na benga ngo guerre à 40 à 45 wana ezaka ndesiko ba guerre oyo mutu akopekisa ngai ezalaka nzambe moko na likolo po soki nzambe akiti te nakoyoka na nga mutu te me ngai na sepelaka te bana tata moko bana mama moko basani baswana babunda toza na concert ya le 4 avril na Accor Arena tout lobela Accor Arena et puis na sentir ba golo baza motivé billet zo tekama lokwa ndeti nguba ya lipa nguba na lipa. Félicitations à tous les Gaulois. Azomi Tuna. Mwana ya Anita Mourabu. Aobenga Inos Binani. Papa. Mwana ya Rebo. Akobenga Geznani. Papa. Ouais. Akobenga ye papa d'une manière musicale. Toi akobenga ye papa pour akomi mama akomi mwasi na ye. Na miniti oyo maladi nyonso oyo Inos bi azalaki nango eza transféré par Gezi. Na miniti nde toloba ba maladi nyonso o Gezi maweta azalaki nango ya ba province ya partout azwa eza transféré et pas Inos bi. Et continue ko chanzane basi et c'est la binondeni. O azu mwasa o ozu mwasa o. Tokoti si bakizenge ebele na ba famille pona kolana mobala mbinga ya mutu munene tango azo ya ba bofi bazo to ba beau frère aye moyen OK mobala mutu munene te ya yo azaya mayele ya mayele OK na libala eloko eleki pardon na merci ezati komesana elukela biso pe ba pomme ebele lokwa to mesana to discuter ka ele kanango kaka te il y a d'autres choses boye bo fandi papa limbisa na sala ki mabe mama limbisa mais lelo oyo papa motema makasi asenga pardon te mama pe motema makasi asenga pardon te et comment ni frappe na le frappe na reto ya senga atenga pe moyena senga ezate bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle et Zalik organisé ba service ebélé en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Ozo lukabiso wapi bo lukabiso musikate. Ozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pena numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki ozana banda kuna yo kebo boya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa banda kuna bino na société Thierry Bouda Construction TBC na Primalamu Boya Mobodo Ekeyo. Mbote na bayambi nyonso ya Kapache Télévision, 200 000 abonnés, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, merci na ba o ba yebinga na ba o ba yebinga tebo yebake mama Kapache ateka maputa na ye kitoko. Yango ala takama puta na Kapache Télévision. En tout cas, mama Kapache azali doyenne ya TV oya ya ko bwakama na internet pe pesa esimba to kota ba TikTok to kanga. En tout cas, nzamba zo sala biso ka grâce. Ngana dadi touro to kota snap. Non to timbela ngo pena bien te tozo ka ko kaka metro kota snap. Na ba direct. Ba direct pe to roya. To matisa bato. Dela to matisa yo. Dena yo kaka. Na koka ngo te. Ngapi na koka ngo te. Na mona ngo Trop matalana. Ba kongole ba baby sang.
nakoka yango te na tala mosusu basali siko conférence yango mais baofinga na siko bapétise babenga yango matisa na mabondeli silisa nosi na yo mama. Merci en tout cas na bao bazotala biso boye bake bobebisa live tala ntoma alobi ame akokaka mpe lisusu te mpo ebeba ebebi makasi moya kopesa bana batelefone oyo eza na connexion eza te yango bomoni ke bana bayekola kofinga c'est ça na bino mikolo pasi makasi soni surtout mingi ezouta nde libanda ndenge toboti doute ezali mwana bonga complètement ndenge ezobokolela ye si parce que makambo mwana komona ekomi très difficile mwana akola complètement ndenge bino baparent bolingeli difficile silisa annonce na yo eza vraiment pas si en tout cas merci pour azo ko accompagner nga na fil des idées en tout cas ça là vraiment bien on bomoni que air moko na mboka connexion ça lokola mobulu po bazolinga te bana en tout cas bazala trop connecté parce que téléphone ezokipe te mingi nga ko sepela parents oyo azali na bana apesa bana téléphone soki mwana apusani po tozomona bana misusu ya mikie 10 ans 12 ans 13 ans en tout cas pour permettre de bazala na ba téléphone po tout est na Facebook tout est na TikTok tout est na YouTube nyonso ya mabe nyonso ya mabe ba dessin animé kutu ebebi lisusu koleka kosolola ka makambo bolingo kosolola ka makambo remontage mais ba dessin animé en tout cas nzambe abomba biso to komi na suka bilan esala mpena kitoko malgré que ba o balingaka biso ba tchaka biso toujours à l'écart to mi mona na kaloko to za ba orphelin na dadi meto lembaka te ko ya ko sexa bino dadi bonne santé par la grâce de Dieu maman Kapashi soki na lobi ngolu te za pasi po na biso amen na koyi biso eloko mo maman Kapashi quartier onga na vandi ezalaka na bi quartier mobimba. Il y a plus de 100 000 personnes dans le quartier où on a vendu. Tout ça, on a un incendie. T'as le niveau. C'est que, et quand on paye la boye qui peut que dadi akufa azika. Na lobi vérité, boye qui a dadi azika, mais azika mingi kota assez. Kota likolo azika mingi te. Si ko batu bazui ba ipena ke ndenge na kufela ki na ndenge na zike la ki. Et loko sala ki retard ke na quartier il y a plus de 100 000 personnes boye. Mutuka incendie ezalate mabe makasi na quartier munene boye mutuka o babengaka ambulance ezate na compte ya intervention na compte ya ba hôpital te po ba hôpital na biso bango avant mutuka na bango ya ambulance bima fo futa mbongo ezaka bon sote ba na compte ya l'état numéro ezaka officiellement ba bengi ka boye ambulance à quartier esani ba koti batu bo kende na bango hôpital c'est-à-dire nde na vandi boye na pekisaka memi bandeko na ngai mukolo nga na kokufa bolela nga na ndenge moko ya salite te mutu akangama te mutu akwea na mabela bambana te parce que mboka eza nanu tout près ya koboma mpe biso nyonso tokufi bolobaka nzambe merci mboka oyo tobotama ebomi ndeko na biso makasi po bato ebele bakufi na mboka oyo nazoloba vérité mboka nde ebomi bango ebele mboka ebomi bango mpona nini po bato bakoko sunga biso na likambo yango na domaine ya santé yebisanga mutu ya santé eloko ni yasala na compte ya santé social yebisanga na compte ya social oyo bapesa ministre soki ya social nini yasala na compte ya social eza nango te. C'est pour cela, maman Kapashi, biso toza ba Christ, toza ba chrétien, tolobaka ete par la grâce de Dieu, tolala ki lokola ba kufi, ngolu pe mawana ye, asepeli lisusu, kotanga biso parmi ba vivant na mokola lelo, etangu atanga liste na ye, ya bato yazo proclamer moko tazalaka wana. Yo kaka deko la muki omoni tongo foloba, le Dieu de la Bible, le Dieu tout puissant, merci. Na tendio botoni mama ngande na zaboye nzamba limbisa ngai na buka kalisu bikekote na sala kalisu prière ya ko sauter te na nyata kalisusu te na bengana kapeli susu te po na bengana na kokufa na bengana pete na kokufa ngana koma ngana ko sala ka prière nkolo yaya ngaye we mwana na yo na lala kilo kola mokufi
ngonga ngo ekoki na lamuki simba mitema batamalamu bachanga poa bapeti basani ni balia bafarate ozala yanke moko na carrière na yo moko ndimate tala ba terme bimisaka pona ngai nzambe na yebisa yo boye koyana nga na mokili na senga na ngai yo te ebongo kozonga na odiscuter na yo ni kani mosalaki na koyande po kosala na kozonga ebino batu bokanga nzambe osalinga boye pona nini papa na ndimaki te seri ni sikuta ko yembela ye nzembo mama na lamba fufu mama tolie yaya nzambo yo ndimela kobeta ye masasi ndengwa na te nzambe mutakelaki mama nzambe pe mutasani azui mama ba prière ebele tozo sala lelo eza lokwa nde tozo manke ye na bonzambe na ye toko manke te po mutu moko te à part volonté ya papa na mama o baza officiellement babala ni bakomi na posa ya bana mais bana wana ntango bazoya baza ya nzambe baza ya bino te tokutani lisusu mama Kapashi na kopesa kaka exemple moko mibali oyoka mibali nga naza fojo mibali oyoka mibali mama Kapashi na yebisako soko ningo mona esthétique a bibembe kene na nécropole 1 kene na nécropole 2 kene na basito bato tonga ba cimetière moderne ya tele loko ezolekela ngai ekoma na ba quartier boloko bibembe komi kolekebele na ba quartier na okende koyeba kente la kufani na cimetière na zo leka na ngaka bona moni photo oh mais on nani ote depuis quand oki okuta na ndeko na wapi na photo wapi na cimetière et comme bongo c'est que mboko batu bazo kufa ebele c'est que bazo kunda ebele bana na botema mbali boso na mona mboka ba osala publicité à cercueil boso bokufa li 3 boso mbi ba pesi bino moko moko Alexandre mutu promotion promotion cercueil boso mbi 2 cercueil ba bakiseli bino cercueil moko ndeko na ngana longola na olineti boza ba sataniste te na tuni question boza ba sataniste bo lukela biso nini na vie voyez comme le roi maseki et comme le roi maseki eza maseki te nzambe na osenga yo ya papa nazoka 2025 ya ozoboma mokeli olo boma ngo pena na nenga solo tokende boma ngo tokende pona omona lisusu makambo ngo pe kitoko te surtout Congo eza la première mboka oyo fo banda da ko boma po eza mboka moko boye ezopesa na kanda sur tous les plans ozomona na Hollande na pesi yo merci mama Kapashi kitambala boye pona nini te fin de l'année totondaka nzambe oyebi ke à part fin de l'année ponga koko ya boti ngai koko aboti mama na ngai azalaki kimbangiste lelo nazokamwa baadorateur lelo même bamusicien chrétien babomi idéologie mwana mwasi na église esengeli azipa mutu liboso na nkolo lelo nazokamwa bacongolais toyebaki liboso ebembe muta kolongola chapeau mais mutalati moniere na ye mutalati chapeau aye nango tina matanga lelo na kati adoration bato bazosambela mwasi suki poleli na make-up liboso nzambe tangu na moni yo boye nakanisi ba mama na ngai ya gimbangiste kala walongwe nsi wankembila kala walo kala walongwe kala walongwe si wankembira kala walongwe kala walongwe si wankembila tata Simoni Kalongo kembile kala walongwe si wankembila ya diadi nkonda na mona mvolozie ya diadi nkonde ya diadi nkonda na mona mvolozie na bien c'est-à-dire c'est là tena na comité à part nengo bimi lokola
ba fille ya kimbangiste obimi pe lisusu lokola ba fille ya Dieu vivant et pas ya papa na ngai prophète Nehema Sikatenda oyebi ke le 24 décembre oyo nazo pesa bino programme moko eza spécial bana Paris bana Poto veillée de prière moko ya munene na minute oyo église Dieu vivant papa na biso Moumbu na Nzambe prophète de la nation papa Nehema Sikatenda abongisi baye nyonso bolukaka bobika puissance a Yesu puissance a Nzambe na ebisi bino ete bozana ba problème très sérieux bokima mbangu le 24 wana ba date na ba programme mususu embrienga mwa moketa ngona ko maîtriser ngo na koya ko pesa ba programme wana e bandanga na kota na kutana na prophète Nehema Sikatenda na santa ete bokono na ngai na nzoto ekenda na bika papa Nzambe oyo asalelaka yo alemba te a continuer ko sala ezana ba sali ya Nzambe belé bazo vivre na silence mais bazo bikisa mabote belé lokola prophète Nehema Sikatenda azo vivre na silence mais na nzela na ye mabote belé zo kangolama merci papa kasi mama Kapashi na ko présenter pe ba mes condoléances na nga na ba famille nyonso oyo bozwi ba matanga Nzambe oyo na bengaka ye véritable consolateur a consoler bino parce que mutu akoko consoler mutu na ngonga problème lokola Nzambe azate kaka yenda consola kabiso bien ba camarade bazwi lokola ndeti ba ko consoler mais tant ba okene ba beteli opeli ba beti masolo mabe ye pa lekisi esenga kuta na makambo ya azwi camarade azaka camarade azaka mutu lokola yo ndenge yo kelami ndenge ya kelami mais mutu akoko conseiller yo ko leka bato nyonso to ko consoler yo eza bobele Yesu a consoler bino ba ebozwi ba passe na tango oyo e bande kona ngai batoto a este Mungu akubariki jambo yenu asante sana bisika bizwami bino kaka consolateur wana a consoler bino ba bazobela na souhaiter ba bonne guérison Nzambe na biso tobele la katongo midi pe pourquoi a guérir bino et ko sala bien makasi et tikana yebisa madame Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente maman merci bonne année na maboko na yo maman merci bonne année na maboko na yo oningo lia oteka omela osomba oningo sala ria Western Union Manigram partenaire na nga privé ezalaka Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente. Merci na le boss Ben Balaka. Belaka. Ah, maman. Belaka. Pardon, monter. Ah, ok. Topesi bambote. Bisika bizwami place azali. Nzambe tata apambola biso. Boss Ben Belaka. Tata pambola yo. Nakoloba boye. Merci na les jeunes millionnaires Ricky Rox. Tata pambola yo. Tozo zela yo maboko ya kofungwama. Na ba action kitoko oyo sela ka ba oya yo. Mwana mama Denis Sandrine Kazadi mon konta ba mama. Tata pambola yo mwana ya King Salomon Elon Musk Eric Jenga na pesi bino bambote. Et mama Kapashi toko banda na nini? Toko banda namoni ba communicateur ya papa Hervé bazo potana kuna ba communicateur eza problème ba sali nini bazo potana makasi ezaka date bache boluka ba poto te bo ezani problème na biso eza na minute oyo omoni communication ya Kinshasa to communication ya Congo ezalaka lokola ba communication auto kende ko tangela na classe cité oui tokoloba bamuya ya batangeli yango na kelasi yango ba réussir kozala communicateur ya gouvernement mais ape na ba communicateur mususu otangeli no yango mais bazoluka ba mona sur le terrain pour ba comprendre que yo za makasi normalement nakoloba boye biso toza ba gauloise nakoyebisa ndeko na ngai Trésor Congolo nakoyebisa Tracy Eleza nakoyebisa ba gouverneur gaulois toza na ba événement minene eza liboso na biso ba titre eza nango na importance moko te to bana kolobela ba titre o nga na za grand communicateur
o nga naza communicateur certifié o nga naza communicateur oyo naza géré epai ya bagolu apa bafan o nga naza o paper va changai nyonso wana na mutu oyo ba engagé na ba o ba engagé te tokobika bénédiction ndenge moko te tantôt pe ba oyo baza engagé te bazobika bénédiction koleka ba o baza engagé bon ozomona ouais. Tantôt pe ba o baza engagé comme ki pe na ngwa moko balemba ki bakokaki lisusu te bazwaki dégoût nga na koloba boye ngai nde naza communicateur puissant parce que numéro 1 maman Kapache na peso secret communication parce que nde tozala bongo bagolwa mutu nyonso alukaka mimona oyo azali mais biloko nyonso tosala yango te ekabola biso na papa Hervé Ferrego la geste de nuance azo comprendre ete même na oyo aza communicateur certifié aza engagé aza pe na ba émotion aza pe na ba sentiment ouais. aza pe na air mo boya ko ya pe alobi wa ko loba mais motema o nzamba pesa Ferrego la geste de nuance le padre moto Yambo papa Melina eza motema moko oyo aibi ko supporter ba race nyonso baza pembeni na ye eza na ba race musu baza trop émotionné eza na ba race musu baza trop lokoso eza na ba race musu baza trop matalana eza na ba race musu banda ya papa Hervé so papa Hervé allié ta siliki akei so papa Hervé voyager se batu ya voyager ta siliki akei mais biso toza batu oyo ndeti ngani na zaboye batu babengi ngai dadi tala biloko ndeko Trésor Kongola zo banga bite Trésor Kongola lo baba biloko na ye esa che kombo na ngana makambo azoloba akoti kombo na ngai te soki nda koti si kombo na ngai kelelo o Trésor Kongola lo biete ngana za communicateur ya mukie wana sikona ko ya ko démontrer niveau ya communication o ngana za nango ozomona na ko yebisa ke papa ngana sala communication na initiative plus OLK communication et même nga voyage minene na mama ancien mokonzi ya mboka omona niveau tangu na ye na miziki ozo comprendre eliko lobatike ngana tout atolo na l'équipe batuni so ngana grand communicateur na communication na kenda Dubai na mama Olive na communication na kenda Turquie na mama Olive na communication ba province kutu ko lobate c'est-à-dire mutu akoya to bunda na communication na relation omona olo ba pa golo ba ba niveau na ngana niveau communication na ngana ba église minene o na za engagé na makambo ya communication oyo ozomona papa Hervé Ferrego la anike mpangi na tala tende ko na ngai ba ningi ba lukela ba problème ba bomande ko na ngana 8 er moko pe moi ba pourcentage wana pe ya munoko wa mboka e réclamaka biso ndenge nini ndeko na ngai bazolinga basala ye mabe entre tanga na sala ka makambo musala wana na sala ka ngope bien na ya wana pe et na talisa force à communication papa Hervé atindanga poto muto liboso batebele ya ba inakuta c'est pour cela bandeko bo benga ngai te bo kotanga ba problème te na ndeko na ngai Trésor Kongolo aza politologue à la communication et kitoko enga na sala ki be mission na féliciter ki na biete Trésor Kongolo a mérité ko kende poto na bi gouverneur Gaulois na yoka lisuba biloko te na télévision Tracy Eleza tozana ba date eza liboso to sa no musala Trésor Kongolo nga za père spirituel ba Gaulois to sa no musala o eza très important oyo agoluka a déclencher guerre nesikoyo toko déclencher guerre moko o ngana benga ngo guerre à 40 à 45 wana ezaka ndesiko ba guerre oyo mutu akopekisa ngai ezalaka nzambe moko na likolo po soki nzambe akitite na koyoka na ngai mutu te me ngai na sepelaka te bana tata moko bana mama moko basani baswana babunda toza na concert ya le 4 avril na Accor Arena tout lobela Accor Arena et puis na sentir ba golo baza motivé billet zo tekama lokwa ndeti nguba ya lipa nguba na lipa. Félicitations à tous les Gaulois. Dans quelques jours, on sera la vraie soldate. Dans le bien, dans quelques dans quelques jours, on sera la vraie soldate. Au gouvernement a payé 1 million. Yokande konanga mwasi. Nanine. Tokotia. Ko stade na France ezaka moko kana Paris wana. So ezaki 4 ou 3 to ngeto chango. Ya bangwele ko mona pe ya biso ezoya. Kalate.
yoka na yebisa tolanda na bango te tolinga kosala makambo elongo na bango te yoka na yebisa tozosala vrai soldat kala te. C'est pour cela papa Hervé kala mingi te azobwaka badati mosusu toza na stade de martyr awa le 19 juin na le 20 juin bandanga na yoka papa Hervé abwaka badati wana non na sala émission moko te na kati émission na lobela yango te à chaque émission nga na osala nazo lobela yango na koyoka pasi lelo oyo entre biso na biso Tracy Eleza na Trésor Congolo ba gouvele Gaulois to komi ko wela ba titre te muto wela ba titre te papa Hervé Ferregola azana ba manager monde entier oh non ça s'appelle comme un manager ne même bakutana na nous te azaka manager ya Ferregola azana ba communicateur monde entier ngana na ba communicateur musuba isanga papa ngande maman communication est bizarre. Et un mutu musuno a kota ta concert à faire mon côté. Na nous peut faire à bengi ça été faire pas yebete mais na bandundu yende président ba Gaulois. Yende muta mobiliser ka batu yende za communicateur eza débat moko oyo to ko ka sala yango te parce que za débat oyo ça na niveau te. Ngana sala la communication ça dépend ya terrain on a kuti. Ce que c'est ngina lala na mabele pour na communication na lali na mabele. Ce que c'est na sauter na sauter ce que c'est na pumbwe na pumbwe ce qui boyeli nga pe koka jambe na kolakisa bino ete kota ko finga na yebi yango bien eza na momo côté ko échapper et puis nga zaka soki na lobby liloba moko peut-être ma finga yaya TV ko zika na pekisi ba Gauloisi bo tika biloko to sala parce que biso ba Gaulois to yaka mobondo to komi ebele makasi. Na présenté mes condoléances na ndeko na biso Prince d'Angola auti ko perdre maman na ye na zo ki programme ngona moi retard moké na déjà papa Hervé Ferregola Jésus de Nias assista qui na AV mortuel et tika nzambe oya consola kamitema a consoler yo na yebi ke yo za artiste et musicien batu bakoloba o esengeli ba loba pona ko perdre maman na yo mais yo kolanda bango te yo continuer ko sala musala na yo kozala Gaulois eza elengi moninga e kozala Gaulois eza elengi moninga Prince d'Angola koma ngebu ozomona c'est-à-dire naza vrai communicateur tango na olobela yo fona bwaka pe moi cri na yo sali bien merci. Oyeno ka kolobisa mobali ya batu tongo mais eboma nga nzoto kolobe boma nzoto sozo lia bien te oboma nzoto c'est-à-dire koloba mingi nde surtout to melaba maibwe très bien moi foufou to le très bien yo za kaso na lie pa na koloba koloba eboma kanzoto te ozande konango lie pa na sa publicité te au moins un restaurant na kota ke lobi ndeni ça va na Kasavubu ça va oyebi pe ba resto ngai osape na boussole ya mamba olia na ebisa kutu na ndako bo sala ka jeter na pesa ka mbongo bo lamba pona lia nzambe pe merci soka pesi o moi so ebi ko lamba kitoko loba na nzambe merci sinon te mama soko yeba ki ko lamba te omoni ngani na zabwe carton ngana vandi mwana papa au travail au bureau ngani na zabwe carton ngana eko kota liboso na lingana eba na place ba ateka genete na lingana ngana eba place cimetière a carton ezate na lingana eba na place hôpital a carton ezate ngelo kwa liboso na contrôler aka na carton to kota bwe ya combien de malewa na kati ya quartier oyo ndeka na contrôler bongo ko sa ma sécurité pinde na kota kanani na bima ko yeba te nga memi na ndako na zala na lambisi bango loso mena ki olia fufu na malewa tangu na ya na lembisi nzoto nga na koka loso te chaka na meka muke nzoka déjà beto se kotaki nana ba forme bela o sa la famille nga kanani ba master belé to vana na bango ba o comprendre te yaya o bana to vana na ye po nga na kole pa basango biso to bato to koli pa basango na ko ya pa na bino banda 6h ti 12h bo moni nga place na subité
eza discipline ya anticorps ndenge ni boko kolisela mwana. OK. Ezati ozala so yepa batuka 30 minutes na ko suba wapi. Te wane komi maladi. Nako ya pa na bino na sengi mai te omone na boso na yebi na obima. Na yebi déjà quantité mai na omela. Na yebi déjà niveau biloko na kolia. Na yebi déjà niveau des airs na kosala parce que et puis na yekola yango lisu na famille présidentielle ancien. Parce que na yebisa yo bango bazalaki ako telema banda tongo. Ti pourquoi asengi ni ya boire ni ya kolia. Et ça déjà ba discipline anticorps. O ekota kati na bango. Nenge ngai pe nazali. C'est pour cela maman Kapashi faut discipliner nzoto na yo. Nzoto ba discipline ka yango. Pourquoi yo yé pas bato zo linganda kwa bato yo ka sola nye na yo. Eza na sensité. Nazo na ederanja ka. Basa ebele. Ozape. Yo sala gote. Jamais. Ngai moko na yebi onga na zali ke soki na tiki bakolala te. Mwana tika ngwe pa batu ezate. Na discipline yango. C'est pour cela maman Kapashi, je vous aime beaucoup façon na yo ya musala. Amen. Na lingaki makamwa musique na lobelango na mwa cadence mokepo ebeta pe baninga na ngali bakute na niveau ya communication. Pour faire dola tanga sunga mutu atala na yete ke o ya salela communication mabe o ya salela communication malamu ya atala kaka soki motema na ye. Nzamba lobi eza lokwa neti faire loba ke dadi kende poto. Atuna famille na ngai te. Atuna ki pe bagolo ate. Ezaleka sentiment na ye. Et na yebisaka ye merci frère go la Jésus de nuance olongola nga soni. Mutaliboso me maki oyeti. Te na kena nga ba poto ebele mais za ba poto ezaki ba poto moko ya ba problème mais Schengeni mutaliboso na kota pe na Schengen na vivre ngo na kanga pe photo na Tour Eiffel. C'est frère go la. Mais na kenda pe ba poto mususu na ba réunion moko stratégique na ba konzi mboka. OK. Merci. Daddy, tozomona ba maman mai na tiki wana. Tomona ba maman. Paradi yaka na mai. Tomona ba maman baso potana na réseaux sociaux awa ba bi respect ba papa ezate basi baso potana yo mo dernièrement ba likambo tonga dipiron ba seke kanga ipena makasi mais ezali kambo ezo pesa soni oya finga na ebite soki omoni yango et surtout ba chanteuse na biso oli ba yemba ba sala fierté bakomi penza kosala makambo moko ezali kitoko te. Thème na biso ezali lelo libele ya mama. Nani akoki kozala mama, nani akoki kozala mama te. Et puis kozala mama ezali photo clôture. Moi so akoli thème lelo libele ya mama. Okanisi singa mbala moko longola ba ange. Libele nini omelaka moninga nanga. Tema lelo tozolobela libela mama. Yango wana. Ndeko nango koli okoma kasi na teme. Oyebi ke po ya na temi moko wa bongo fo yela ngo pe mutu amayeli. Oui. Parce que na minute on a comment réfléchir. Il y a combien de sortes de mabele. Tout ça peut na libelle spirituel, tout ça peut na libelle physique. Si ko yo libelle nini oyo mela. Na oui biso loko moko te biloko. Otumboli ngai na teme oyo. Otumboli ngai. Maman Kapashi. On a déjà libéré les places de sointé. Oui. Moi ça outi ko bota sika. C'est-à-dire, nzamba sala passoir moko na libele. Et puis, libele ebimaka na bangenza te. Ebimisaka pe miliki ya poussière te. Et na kwebi so loko mo Maman Kapashi. Nzamba sala libele na saison. Omoni so boti mwana. Premier jour, Nzamba yebi déjà mai ni na bimisaka na libele pour déranger mwana te. Moi te. Mais ngana yo
tozwa ba formule ki na bango totia na kopo totika ngo pendant 3 heures du temps soko yeko mela libumweleki makasi yoko lobi 3 heures mbala moko zombote yambanga pardon pour na temo pardon moi soza mayele tema lelo libela mama libele nini omelaka moninga nanga nakoyebi so boye permettre nga na oloba likambo eza très pertinence etali biso te ngai te ser na yo oyebi shisha otomela shisha shisha eza ndenge nini bato bamela shisha bayebi yango na kati ya shisha boko osala shisha whisky shisha pe ka ya mai normal shisha pe ya sorte ya bière oyo olingi oko osala pe tomela na shisha ya amarula ebimisa milinga bleu shisha amarula ebimisa milinga bleu mais temi oyo elingi eza provocation bato sikoyo bakoka kosupporte lite ya te oyo bazwaka lite ya lokola berceau de l'humanité balingi sikoyo bamisanga impoli nzoka naza impoli te naolobelaka likambo mama ebisinga to partage naoyebi so eloko moko ka libele ozomona libele ebouja mpe bato ebele mitu ebebisa bato ebele mutu libela mama tozongelaka yango te me tosilisaka yango tosilisaka yango na moma oyo bakati mwana libele me ekomela biso libele moko spirituellement te yo sokola me okendaka kolanda libela mama na comportement okompone eloko mona alobi wana kweza na bana ebele akomine na 40 mazaka akinienga ye likambo aokimele pa mama ok mabe suna couple nayebi so ndeko na ngai nzambe a inspiré yo d'une manière extraordinaire et makambo na kobimisa ekozala trop vaste bamama bobokola bana na éducation boye nalobi bien asko naloba bamama bobokola bana na éducation boyebisa bana awa biso tozobokola yo tozolakisa ka nzela lobi na ndako na yo yo moko koma mama yo moko koma papa zala nyonso e ba rapport na ndako na yo koya nango epa na biso te parce que mama tango azalaki mama na ndako na ye libala ba problème na ye esa bane koya nango epa na yo mwana neni yo mwana meme pa mama secret za nini libele ok libele nini omelaka moninga nanga nzamba keli libele na saison nakotuna yo boye mama Kapashi libele mwana melaka na premier jour ya naissance na ye natanga komaka 3 mois ezaka libele moko te yango te échanger e ba mama bazobakisa boye tangu mwana komaka na periode azokende akata libele libele koma asukali babinga okata te mwana komi et puis eza na bana musubo kati libele abeli asali ba fièvre eza pe na bana musuba kata bango libele bobongisa déjà ya kolieza la pembeni soka ningalela libele biso tango to bana kokola na mona yango ba mama bazotia kinini na libele atuti kinini ache yango na libele tango mwana komela olayo kango sukali wana oya yoka kinenge periode wana libele koma ki secret ya yoka yango kinini ayoki yango bololo mwana siku a comprendre mais bateti baza akomela bololo elike bololo ekosila ekozonga ngai so nazalaki mama mwana liko kata libele te na otia libele acide sniper ochango sniper natuni nga na ochango sniper ese koza mwana mabe kata yango lelo tozoka mwa valeur ba mama
Nabetelo lisuli solo soki oyebite. Babimisi banzembu babwakani ba jeton. Mais kibolenge pe ezape na luyalu nango et jouer rôle. Maman na ebisa yo ezana bato bakolaka bo sentir ki akoli. Poko kola epesameli mutu nyonso te. Ezana ba o bakolaka ezape na ba o bakoli te. Ezana mutu mususu akoli na nzoto mais cerveau etikali ka bébé. Oui, bazali. Ezana batu mususu akoli na âge mais cerveau etikali kaka bébé. Mais ezana mutu yo akoli na nzoto, akoli na cerveau, akoli pe na âge. Bazali. Ezana âge oyo nyonso koyeko sala te, nyonso koyeko simba te. Tokomaka na ba âge mususu ozotala oningo linga mwana mwasi moko be mwana ngo ya mwasi aza âge moko na mwana no ya liboso. Ouais, ezala. Un bon papa qui se respecte Fatika. Un bon vieux qui se respecte akotika. Lelo oyo maman Kapache na koyebi so loko moko libele za trop vaste. Eza na ba jeune fille ebele ti lelo. Na koyebi so loko moko oyebi loko epanzi biso eza nini? Eza nini? Oya lobi koto, oya lobi koto. Et pesaka air mo lokwa phase na net. Gaza motei. Na yebi babiloko na zoloba. Po na tia ba famille ebele. Na tia ba to ndenge na ndenge. Ozolanda. Olanda. C'est-à-dire na koyebi so loko moko maman Kapachi to se limiter na babiloko mususu. Et ça pe na bana mususu atikala koyeba te ke mama na bango aza bizaleli mabe. Ouais. Atikala pe koyeba te ke papa na bango aza bizaleli mabe. Si. Papa za papa na yo to boyi te. Mais soki aza bizaleli mabe, mwana ko papa ko bomisa même bino. Akenda ko luka makamune ye moko bino bana lokwa boza bikotela kotela. Ngana papa nanga, osimbi papa nanga na nzoto. Yeba pasi papa nanga po bokola nga te. Maman Kapachi yoke loko moko na yebisa yo. Même si oza grand sportif ya makasi. Yebango Bible ezoloba chaque chose a son temps. Makasi oyo zalaki nango na kibolenge. Ezana batu musunga na kamoka ti lelo papa bango abundaka. Bazali. Mama pa bundaka. Mama pa bundaka. Bazali. Ti lelo papa na bango abundaka, ti lelo mama abundaka. Sikoyo bitumba wana soke leki un jour bana mike bakoyoki so soni eza bon. Po eza na bano bazokola lelo miku eza mubesu. Makile eza mubesu. Mai eza mubesu. Aliaka pe libende azomela ba potopoto ngai batopa minene maboko evimba lokola bataba société ya compagnie ya sécurité babwaka anga wana. Sikoyo bana ya bongo soka manke yo yebise leki na ngai nazana ba leki lokwa yo o manke ngai merci nzamba mona yo kende na yo ko peut-être loko te yo siko kande mati yo o luko simba leki wana na nzoto siko nzoka ba leki wana ako bambo na mabele 3 fois bi poyo sokoli yo moko pe mukolo nzoto fo yebaka pe tayi na yo oyebaka pe niveau ya makasi na yo mais bato ebele biloko wana nyonso ba contrôlaka yango te ngai ne nazabo na contrôlaka condition physique na ngai à l'époque ba bane ko benga nga maboko mabe pona nini ezaki soki na beti liboko boye ou bien na beti likofi soki oyeko barango yo pe foza la puissance moko na ngai soki za puissance moko na ngai te dès que zo barango ya yo ebukani akoyo maboko kwa ba brique ngamoka te jiwana to kutana na mutu moko ti namoni bato baleka nga pe na maboko na pesi mboto na sentir le boko nga koti pana ngabi bazali maboko mabe Maman Kapache nga na kote ya batu sorti nyonso ya kote ya batu nga na kote ya miyibi nga na kote ya batu maboma nga na kote ya batu ndenge na ndenge parce que na lité ya o eza vrai. O na yebi ba réalité. Amen. Mama na biboya biso to koli ba quartier oyo eso swanaki déjà.
koswana saki nini esilaki mais okoti douche douche okte yo kota na lisolo eza ya yo te douche wana eza douche ya basaki etala kota balabala mutu boswanaki na ye azoleka abwaki liloba yo mpe kana bafulufulu na elongi obimi nanu te obandi mpe mama komilobelaka akuna zela nasilisa nazoyela yo soki mpe kanda eleki na fulufulu okangi ka elamba likolo oyo aseka akoto po ebomba se obimeli ye mbango lelo oyo modernisation bayeli biso naza na nga na teme nabimi te me naopesa baexemple modernisation bayeli biso mama Kapashi ebomeli biso makambo ebele respect esili na tango akala lelo ekoma mutu ayepa na bino azotuna intel aza soki bapesi yo réponse te obenga biso banani bempoli mais yo ndo za première impoli mpo okoti esika bato baza opesi mbote te fo yo banana na mbote simple salutation ozo comprendre Mamel Michiboni, bonjour, Intelaza, c'est ça. Oyepe pa ya bato. Ezala pa na bino te omoni bien mutu wana za mokolo. Ozo tika ya kotelema pona nini? Mabe. Biloko tokote ya pena bato mususu. Oyo bazalaka lelo mutu azo sale pa na bino. Bino bozo zoe lokola aza eloko te. Bozo pesa ye respect bongi na ye te. Tango bozo tinda ye, tinda ye pe avec modération. Si. Manani. Keno zwa nani. Lelo to yam, zedi yango na lobaki nga fona sala école moko ya bate il faut na ko enseigner bato. Ko futa mutu ni ko lobate ofinga ye. Omonela ye. C'est-à-dire, oye baka pa emploi du temps na yete. Yoka oyo lobi, yango ye fois sala. Eza qui impolitesse oyo kola nango, yango ningola etango tata batu, yango ningola etango mama ya batu. Na vi mama Kapashi nengo za jeune fille bozo ningo kene libala na so bali so kalate. Na libala eloko eleki pardon merci ezate. Komesana et lukela biso pe ba po mebele le quoi to mesana to discuter ka et le kanango kaka te il y a d'autres choses boye bo fandi papa limbisa na sala ki mabe maman limbisa mais lelo oyo papa motema makasi asenga pardon te maman pe motema makasi asenga pardon te et comment ni frappe na le frappe na reto ya senga atenga pe moyena senga ezate guerre d'esprit batu babomana kanango makasi boko iko kufa likolo po bokomi na guerre d'esprit moko akufi moko atika mais ba congolais baza bizarre to ba africain à cause na problème na mutu on l'a regretté tant aza vivant on regretté tant mutu akufi depuis tout ce temps là tu étais où depuis tout ce temps là maman Kapashi protéger muninga on ne sait jamais ngai na lobaka yango na tiaka mai na munoko te makamba ba politique na ba pouvoir za makamuna ngai te tali ngai te naza penza mwana bilaka ne na vandi bona tutaka to na baka naza véritable mwana bilaka de kingasenya suka na lupango apolelo batnu so ba oleka ba omona na jelem na lupango Joseph Kabila ngai na lia pe na lala kuna na jelem et c'est l'ipamboli c'est la bénédiction et puis mbala moko pété mbala belé sikoyo kolongwa na lo débat tina na famille royale na famille présidentielle et ça ba biloko yo na lo bango ke epesa meli bandeko nyonso te ya ba famille mama te ya bana bien amen lobi okozala te bana bazongela ka libele na ntina kimukolo te libelo tozolo belo bana bazongela na kimukolo eza ba conseil ya mabe oyo pesa ki bana so ba yokili kamna libala ba kimela ka mbango epana yo poko ta bango ba mate ya mabe papa yo po botami na mama soko zana mwasi na ndako beaucoup de respect c'est très important surtout ça ndeko na ngai awa nazotinda libala babenga ngai te bama na koyebisa nga bayesa ke dadi mondimi na yo oteyaka ye bien te nga na te yo bien mama komuni ezalaka nani
Mama Martine. Libela Mama Martine esuka lelo. Makambu nyonso eza makambu ya kobetela Mama Martine te na libala. Atala boye kaka. Toko yinisa basi na biso. Mais oui, eza bon. Toko yinisa pe mibali na biso. Eza bon. Bande kona biso to botami na bango na ba famille bazalaka agité. Biso ndenge to bali boye. Baso mona ke mwaso bali ndazolia mingi bango mo bali ya lisusu. Zate emetaka bango kanda. Yango mona ka mukoloka yo ke no pesa déjà kanda no bazala nango ndenge. Ya makamba bambongo bango baliaka yi bango baliaka te déjà ninga zana toka yo que no pesa na no rapport esili ba bossa ayinami pour di bon abongisa sikoyo asala boye eza na mosali ya nzambe moko ba pesa ka punition pa Yesu pa nzambe plutôt tango abongolisi motema ba ebisi eboy omoni soso yo longolaka ba poali zongisa ba poali nyonso soso oya kufa est-ce que ba poali kobota tala siko punition nzambe c'est-à-dire ni ko loba boye batu nyonso yo sala mabe ezana nyongo na bible na loba te po kango ke no lukote ya na ndenge na opo bino bokoma okoma be ma pasteur okoma be ma pasteur na loba te po oyebi na nzambe batu boyi banga ba mati ya logo eloko mususu na loba na yo te yo pe na kwa mo bo biso la ma pasteur o sala émission na mo libala mutu na nge kufite non, il y a des solo tu es lukuta. Il y a maman nga prophétesse Esther Ngalasi. Il y a solo. Tonton Jeko non maman. Au moins na zawe. Tokene na lobi na maputati. Tonton Jeko. Tokene na lobi na maputati. Au moins biso mibala mbinga. Batu banvia biso avant mais ba te ke batu za batabizaleli mabe makasi. Ah, vous savez moi. To za bongo makasi po mitu minene sala biso fier. Nzambe osali boye pona nini biso bata mitu minene kala to eba bango bakisimbi bata mitu mike ba popi mais lelo compliqué makambo ozwi biso bata mitu minene opesi biso valeur babo kilo ba famille mwasi balingi to mobala zuya ya tala mutu minene vimba to kotisi bakizenge ebele na ba famille pona kolana mobala mbinga ya mutu minene tango azuya ba bofi bazoto ba beau frère aye moyen OK mobala mutu minene te ya yo azaya mayele. Era mayele. OK. Engambe nyonso azala mayele te, so boye bango te. Bengambe bazoba baleki ebele na mboko. Okoya kozwa engambe me engambe akweti. Engambe masanga. Ya bouteille. Soka melite mbuta kolala te. Ouais, nga bouteille. Mwana wana ba ngotantine. Engambe na whisky te, bana ba inyo makasi ya. Oyo acha papa na bilo mo bezanga tina. Oyo ka nzembu te, na otinde la bino yango. Libele zaya papa te zaya mwana, nde ba mama ba yema na kilo. Kasi temi yo yena, yo moko yena temi yo ba makambo eleka te na libele. Batu ya kilo ba mama nde ba kenda kilo. Ba boke la biso ba mbwakela. Ba babu. Ba babu. Tosi comme vous. Yo chabu Mr. Miss. Maman prophétesse Esther Ngalasi. Maman prophétesse Esther Ngalasi, maman courage. Asa maman ya témoignage pour ngai. Apambola ngai maman prophétesse Esther Ngalasi. Apambo OK. Ngaba benga ngai penza na poto. Ba pasanga ndeko ya ex ya tonton Jeko. Abana linga ko peut-être na ina yo mwano. On sala émission pona o encourager maman Esther. Et bongo wana etali biso mobali nde bilinga linga na ye tonton Jeko alinga tala te. Kayo tema na tango yo kumisa maman Esther. Problème eza nini? Babi ba ina. Problème eza nini? Eloko ebomi tonton Jeko alinga kolia mingi. Siko akuta ni pe na maman prophétesse Esther Ngalasi mokolo sauce. Pour maman prophétesse Esther Ngalasi, bango na sosi, tozana bango ka misatu na Congo. Eza mama si, mama si ya aigle jaune, na maman prophétesse Esther Ngalasi. Toka na mama pata. Batu nyonso kaso kite ba yemi nzembo mwanso yo ayebi ko lamba te. Biso nde tozabo na Congo mobimba. Tolongoli ba mama ba konti ya mboka. Po bango nde kuna place loboko elalaka. Tolongoli ba mama ba konti ya mboka. Sikoyo na ba mama national
toza kaka na mama Silia Aigle Jaune mama prophétesse Esther Ngalas na mama si so alambeli yo pondu oboma libala na yo nga kutu mukona kenda pa mama si na lia nduna na mama si yo na yoka na sanga mabe po na pondu ya loga soko kwa kata na musapi awa nga go dia na pondu te ya loga zali Rebelle bo. Akota rebelle. Akota na ya chanda na minute. Ayake wo ngale Kofi Olomide. Na sengi mo konja mboka pardon. Tanga taga mo konja mboka. Asenga pardon papa. Ya loga soko. Te aobunda se na se. OK. Aobunda bituma na bango. Aobunda. Ndio ndia pardon mama si. Ndunda mama si. Nalia ndunda mama si. Nalia kuna pa na nini na porte banga MM. Mama si asali clip. Bon, tout ce qui ça na Rebo. Rebo obimisi nzembo. Hein? Ache pakataba. Rebo obimisi nzembo. Inos bipa bimisaki. Gezi pa yembela Anita Mourabu. Anita Mourabu pa yembela Gezi makamneus nengezo leka. Tala. Boza jeunesse ya lelo. Bato okumisa bazo bomande. Boza jeunesse lobby et créer biso grand problème na mokilo yo. O mo ba biloko bo sala. So boni bo so conseil na bo tuna mama mbili ya belle asala ngope. Na tangu na ye. Ayembela même bambanda na ye banzembo. Oyebi angoti. Naebi. Atika histoire na communauté congolaise. Moi je regrette aujourd'hui eloko liboso bo sali biso soni na mboka bo chanzane basi. Est-ce que na mokili bato bako chanzane basi? Na tuna ebino question o na tuna Gezi Mawete. Lelo changu toza na soni ça dit to déshabiller Gezi Mawete, to dénigrer pe to longondi na mitema na biso. Gezi okota na terrain te. Pona changu basi baze bele ba oluka mibali. Mais on dimi au chanzane mwasi na muninga na yo musicien. Eza miziki. To kotisa love te na makama miziki. To créer bezité na ba vie na biso. Baza. Maman, ba para baza. Ba bezo tozo créer ego suke la biso mabe. Muta TikTok oyate. Achelo liloba. Bozo bosa na ke boboti bana. Bana baza no be inconscient, bana ba yebi na eloko te. Nazo mituna. Mwana ya Anita Mourabu aobenga Inos Binani. Papa. Mwana ya Rebo akobenga Gezi nani? Papa. Ouais. Akobenga ye papa d'une manière musicale, toi akobenga ye papa po akomi mama akomi mwasi na ye. Na miniti oyo maladi nyonso oyo Inos bi azalaki nango eza transféré par Gezi. Na minute onde toloba ba maladi nyonso o Gezi Mawete azalaki nango. Ya ba province, ya partout à Zoa. Eza transféré et pas Inos bi. Et quand tu ko chanzane basi. Et c'est la binondeni. O azu mwasa o ozu mwasa o. Et boko tipe sous studio. Po bobuaka na bambua kela na banzembo. Na bando yoka isu misiki na bino ba jeune te. Bino ba jeune boza na salité makasi bo na nkele. To fandi kaka boye. Gezi Mawete akomi na souci amona mutakala Rebo. To lali to lamuki Inos bi akomi na souci amona mutakala ya Anita Mourabu. Ti bo mona ni mutakala. E sali bino ndeni. Na tuni bino question. Inos bi Anita Mourabu. Rebo Gezi ti bo sangisi mutakala. Mélange wana ya go sangisa mutakala eza café to eza ti. Obo chena sukali. Mazana regret makasi. Omo babiloko yango ekomaka Jesaki assuspendre ngai. Fo bino ne batu bo provokaka mutu oya Jesaki assuspendre ngai eza bino. Po biloko bino bo sala e maitanga mafuta e tina ngaka aposa na loba. Mélange wana emitakala e sala bino ndeni. Bon comme les 4 petits ninjas comme les Rigo King. Batatouze. Bakangi ba Rigo King na partout.
Tika bana. Naza na regret makasi. Mais maman Esther va bien que kuna na G5. Maman ba benga ki abete bena ba plan makasi. Na ebeke a répondre G5 kitoko. Ya za mai. Na ebeke a répondre G5 kitoko. Na lingi na yebisa papa Christian Bosembe suspendre bolingo ya. Te o musko ozwanga na valeur. Te nga na oloba na osaba. Te loba. Natika na kate émission on a le biloko ya di sérieux na lingi na senga papa Christian Bosembe kuna na G5 o suspendre love ya na ebite soki yo ne muto zaka na pouvoir o suspendre love o suspendre love ya Gezi Mawete na Rebo et puis na sengi na yo lisusu o suspendre love to pe bolingo ya Inosbi na Anita Mourabe. Anita Mourabe, bwana nkelete mitaka le salami changement ya bolumbu Gezi Mawete et salon de nitangolo mo la Rebo Kaleson esa longoli akenda na kokanga photo ba o sala ngo déjà et bandai déjà wala fo wala matière et ça o kosi tika bana na mona nga da ba hotel bo sala Oko bitatu. Nzembo Rebo ebimi. Aboki ne pena Inosbi mabanga. Na mulili et puis a chikomisi Inosbi taba. Te yaya. Osa makambo ezala te. Mobalo yo bima na ye. C'est que moi no pe bobota maza mwana ntaba. Na lobi yango vérité, c'est que mwana oyo bota za mwana ntaba. C'est ça. Parce que mobali na yo oboyebani boboti mwana. Ba ko pela ba commentaire so ke ne bien ya tika. OK. C'est Congolais ça ko encourager. Ngana loba. Ngana loba va. Siko problème eza nini? Congolais. Meki na ngaya ko kata na émission. Obwaki na randité. Et monter la mabe. Yo na cadre paka. Maman Kapache na ko biso logo moko encadrer ngai te mena nina silisa azala ka bongo place azali. Omoni Gezi Mawete babandi succès bana mikie. Ouais. Basi mususu ba pesa bango na makasi ko pesa. OK. Parce que na loba kabwe Maman Kapache potoza awa biloko mususu oyo ka tout vérité n'est pas bonne à dire. Omoni ezala mwasi, ezala mobali. Ouais. Premier contact ya liboso. Ezala ka contact moko boye muta wako tika ngono kité. OK. Ça dit eza ba bolingo ya bumwana. C'est tout à fait normal. Conscience ezala kité. Oyeba kité mwaso ba pesa ki yo. Aza parce que mama ne naza boye. Eza ne loko te obobombela ngai. Gezi Mawete alingaka Anita Marabu na volonté na ye moko te. Balingisaka ye Anita Nyarabu. Sikoyo. Sikoyo. Nani? Rebo pendenge moko na Inosbi. Balingisa bango baza benate ke o mwasi mo ya shua. Au moins na minute oyo. A pas désordre ba osala. Fa ba lukande kimia moko na moko skwa ke nego sala shua na ye. Yango no tune yo. Bate ya ba. Yo Gezi Mawete. Yo on sambala on lola tona kiloti. Na uteka ndiko na mukate ndiko na ngai. Na lata mo kane na utina kiloti na ngai. Te basango sko balata ngo oko latelo musuna kati te la mamu keza sen. Nde na lata ngo na bilema bona baby saka. Faut zaga mais vite. Gezi na tu na yo Gezi. Sentiment no ya ba shisha no melage ko sayote. Ozala ba conseiller te. Rebo zamba conseiller te. Anita Nyarabo. Ozala ba conseiller te. Ezana Mwaraba. Nyariabi. Ozala ba conseiller te. Boluka ba conseiller ko ba yaya. Bosalinga soni makasi nankele na koki binote. Na koki binote ne na zaboye. Atena minute ba kabelinga Rebo ya ofeli na kozwa te. Ozwa. Na ebisio yaya so na zui. Ya lokwa na ndiki ka maladi.
sikoyo so na ndimi lelo na zwa rebu oyebi na ozo malade ya combien de personnes 3 personnes na ozo ndamu ya Anita Madiabu na ozo ndamu ya Nosibi na ozo na ya Gezi Mawete nde bazawa na basali faux mélange. C'est pour cela où est qui bon maman bomela libela ndenge nini nazomi na teme bomela libele ya ndenge nini succès faut koyoka soko zo yoka mama te makasi ça âge à puberté biso to yoka 16 ans ngape mbiaka yo zambiaka me ngana oyebi ke ngana succès na sala busoba na manka papa na ngai ngato na bandi succès papa c'était de la femme on aime comme na yeti ngana sala te tangu na yeko sutuka na manke déjà ba belé kutu batu bazo ebisanga babi liteya papa mona Brazali makambo te na kitinde lamba te ali makambo abi Thomas azara musika Thomas a musika na combien na ye Thomas a musika obakisela biso ni iya bilobela po ba conseil ngana pesa ndeko mwaso so kazalo ata na mwa ten opona ngai so batu musume ten eza obeba makasi so batu musume sina bomba pe libala ya na biboye na biboye osunga penza zwanga lokola tabulei yombili ya belle estunga no tokoye kozanga mwana te eza mission kokanisa te so na osala émission na ndako bilo mususu take motei na loba te tokoye kozanga mwana mais naza discipliné nayebi ke c'est ma sœur tokutana mpona mosala est-ce que ntango tokenda no bavoyage avant na kota na chambre no nando beta koko te fona tuna yo kutu nando osukela kaka na porte et puis avant na kota fona biso na bilata bien onga na kota ou bien landa biso nga aza très discipliné mwasi nyonso atangami ya yo te mama nga naza na succès na kanga suki te naza na succès na tobola litoi te naza na succès na tia choko te na persa te et puis so na bina sala ngo lelo muto kokanga ngai aza te popola ngo ko yaya jamais wa bakisi no popola ka muto kokanga aza te na sala succès mais à part ba délire na ngai ya bilobela mais naza quand même garçon on aza discipliné c'est ça au monde nga te lokwa na sala succès bar nyonso achangwe koma ya ngai mama na biboyi oyebi peke papa za mama za no kwa za papa leki bayaya kasi na minute onde toza boye bar nyonso tokota na melofele na présenter bango pe mère yeyo mamona ka ba chéri yaya mais te moza mobulu te emema biso na loyenge ya mokilité toza na biso baleki nzela tokokufa liteya o mama kapasha biso nga na décortiquer yango wana pona thème oya yaki na mpo yene muta yaka na ba thème nga na vaye na nga ngapela za mamati libele nini omela libela shisha omela libela whisky elangwi sorti na kimukolo libela mama yo kata te baninga bakata nini yango esilaka te mama pa botaki bino mama pa balaki bazalaki na papa basalaki oya bango bino pe bosala ya bino bobunda bobetana mutu akima muninga te tokozala wana tina lifobo tina ti pourquoi Capage TV Capage TV Capage TV